Mbote bandeko, pe pokwa elamu, tozali awa na kati ya studio ya Chemin TV, awa na Londres, pe totindeli audience oyo nyonso balandaka Chemin TV, mbote ya ebele, pe to saluer son honorable SK oyo a créé biso studio oyo to ya kufanda malamu na son bien-aimé qui est studio ya above notre bien-aimé Jean-Michel. En tout cas, God bless you bokende liboso na eloko boko sala eza très bien média ezali oyo to bengi et salama pote epesaka bato ba information ya kitoko pote édifier bato et salate bato ba se retrouver pe bakende liboso pe o nyonso ezali ya mabe na communauté ezala exposé po ete bato bakende na bobungi te. Chemin TV ezali moko ya oyo ezali na lumière oyo ezali ko éclairer bato po ete bamona nzela yango kombo kitoko Chemin TV. God bless you, honorable SK et notre très bien-aimé Papa Jean-Michel. God bless you all. Kombo nangai Ntoma et jeune Kanda et Kombolo. Nazali bongo leader na kati ya New Concept Evangelical Assembly awa na Londres. Oyo ezali bongo ministère apostolique pemba message prophétique. Biso tozalaka pas un ministère méthodique, mais ba message ezalaka prophétique pour na ko édifier pour que le peuple de Dieu va fonctionner malamu na ndenge ya malamu. To koloba pe lisusu ete nazali lisusu ko saluer la première dame qui est mon épouse na kombo ya Mama Brigitte Daniela Ikombolo azali kolanda ngai live na Chemin TV et puis na saluer lisusu Mama notre sœur Mama Béatrice Mazose pe bango bazali ba terroriste spirituel oyo avant likambo ya mabe e salema nzambe apesa bango ba vision oyo ba connaissance avancée ya makambo oyo ezali na environnement na bango pe na sika bavandi pe ya ko détruire ba œuvre nyonso ezali satanique diabolique oyo ezali kosala te bana nzambe bakoka ko avancer te. Et puis na saluer lisusu mon très bien aimé na l'homme de Dieu na kombo na papa Achille et Salé tozalaka na ye mingi pe bomona kaye. God bless you sir wherever you are, we love you. And then kombo na papa et Salé et puis na bato nyonso tozalaka bango na ba ministère bato tozalaka na bango tosanganaka na bango mibali bilenge basi ba papa pe ba mama nyonso na kati na communauté na biso ba homme de Dieu nyonso o ba kusala musala malamu po ete communauté na biso ekende liboso awa na UK et puis ekende na Europe pe ekende na mokili mumba po ete awa lokola tozali bato ba kolanda biso dans les 4 coins du monde ezo dépendre na air pe na air nini oyo zotala to saluer bino pe to pesi bino ba mbote ya mingi. Et puis tozalaka lisusu pe na branche mosusu ya bato bazokende ba congé kalate bato bakoma kokende na mboka na biso na Congo. Et puis ekozala malamu oyo nyonso baza na intention kozala na côté ya ba Lubumbashi kuna tozali na oyo elenge mobali azali passionné par la parole et puis azali na esengo ya koyamba bapaya po balobi oyo ayambaka bapaya na ndako na ye azalaka azwaka ba bénédiction pe apambolaka pe bato na koyamba oyo ayambaka bango tant mosusu koyamba ba ange sans que oyeba kombo na évangéliste nde Mutombo Francis Kombe na mama Joline se ya Fuila oyo bavandi bongo na Kamalondo centre foyer dans l'enceinte école na Buni na kati na Lubumbashi. Téléphone na bango ezali 082
81 68 000 80. Et puis église Nabango ezali ensemble témoin du Christ na katina Congo. Sikoyo nakolinga lisusu kokota na profondeur pona kolobela le peuple de Dieu était tozali lelo na pokwa ya lelo nakolobe loko moko ezali très mozindo mais nakolinga koloba oboye que the anointing of God will operate over your ministry, your life, about what you know, on the knowledge of God. If your knowledge is limited, your ministry will walk in it will be a little bit limited. But if you are a learner as I am, you will see a lot of things and then God will use you mightily. God to step into your circumstances and turn them around. I am stepping out of discouragement and into dominion. Donc yango message tokoyoka lelo ekozala mingi ekoshek le royaume ya molili na kati na studio oyo pe oyo nyonso bakoyoka yango ekozala malamu tofungola matoi na biso malamu po ete nzambe ntango asalaki yo na ngai toye na mokili oyo tozali toujours premièrement des créatures spirituelles. Oyebi te corps na biso ndenge ezalaka spirituel. Ndenge corps na nge ezali na forme extérieure boye, pe ndenge ezali na forme spirituelle. Ezalaka na limite te. Ezali corps oyo tozali ndenge tozali komona na boye, ndenge pe corps spirituel ezali. Corps spirituel wana soki o activer yango te ekolala nango pongi yango monaka bato baza bato mayele balobaka na kati na mutu nyonso tozali na o babengi subconscience ya moto pe na conscience ya moto. Conscience ya moto mingi ezali na o babengi âme ya moto. Âme ya moto ezali nini? Ezali ensemble ya pa pensée kobanda tango yo motu ozali formule na kati ya libumu ya mama na yo. Tango vandi kuna pendant les 9 mois, nzambe azo compter déjà que oye déjà, okomi déjà en existence. Tolobaki yango mingi pe na répéter yango mais tango yo mutu tolati nzoto oyo ezalaka na harmonie mingi te na âme. Yango mone sika balobaka miracle oyo eleki monene na vie ya moto. Tango moto abongoli motema nini? Pensée oyo ezali kati na ye parce que na kati ya pensée ya moto ezalaka na makambo ya mabe. Pensée ya moto parce que tozali produit ya masumu biso nyonso na mokili depuis Adam telelo esali presque plus de 6000 ans. Donc nature humaine ya moto ezali nature ya masumu. Yango ezosenga ke moto esengeli kokoma né de nouveau po ete tango komi né de nouveau okoma nde komi yeba oye kosala na mokili oyo nini pona nini ozali na mokili oyo oyaki kosala nini tango ozali na mokili est-ce que okumisaka nini okumisaka Dieu le créateur to okumisaka création. Yango lelo message na ngai ekozala mingi sujet ya otolo wuti koloba toujours likambo ya foi pe mesure ya foi. Yango na tosali presque mois passé mobimba tendenge tokobanda moyo tokoloba toujours makambo ya foi pe évidence ya foi na makambo yo tokoyoka lelo. Yango titre oyo eza elobela mibiso lelo ezali bongo ba périple
ba étape ya ndenge ngai papa Eugène Ekombolo na yaki koyeba ma famille biologique ezalaki jete tango tokofanda tokoyoka. J'espère que message oyo ekolobela pe ko questionner mutu moko soki otambolaka na confusion peut-être à partir ya message oyo ekofungola yo ndenge toti koloba l'homme intérieur qui est l'homme spirituel na yo pe homme na yo oyo ya âme na yo pe te harmonie ekota na ba entité misato wana po ete okoma très balancé po te o fonctionner na mokili oyo malamu. Toti komona likambo ya foi. Définition ya foi ezali boy. Na Hébreu 11 elobeli biso boy. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Yango ekoki kozala te na pokwa na lelo tango koyoka biso ekofungola yo ba concept ya malamu ya vie, ba idée ya malamu pe ozwa révélation à partir ya makambo tokosolola lelo na pokwa na lelo. Siko toye komona pe lisusu awa te na Hébreu 11:3 elobeli biso boye. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Toti koloba wate esprit ya moto nzambe atie kati na moto un esprit. Ce qui te se référé na Job 15 tokomona yango et puis tokomona makambo ebele eza na kati wana. Et puis tokoya koyeba te tango nzambe asali yo na ngai atie ngai na yo mesure ya foi. Yango zomona mokili donc ndenge bazoloba te mesure ya foi wana ezali nini? Ezali les dons de soi et sa pratique. Est-ce que ozali koyeba, ozali ko réaliser, tonano réaliser te? Romains 12:3 elobeli biso boye. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Balobi ete na mokili oyo tozali, na vie oyo tokozala renuméré, na vie oyo na mesure pe na degré ya foi oyo biso na yo tozali nango na kati na mokili oyo. Soko tali bien na mokili oyo tozali na ba culture ya biso bato na mokili ezalaka na biloko 7 babenga yango les 7 montagnes. Esprit toloba média tomoni bandeko na biso ba produire média, tomoni système ya éducation, tomoni makambo na famille ndenge ezali ko fonctionner selon le principe de Dieu, tomoni ba makambo balobi ya oto za koyoka makambo ya religion. Nzamba atindelaki biso religion te, kasi atindelaki biso relation pe communion na mwana na ye Yesu Christ. Eo babengi ba affaire kosala ba affaire. Et puis biloko tozo benga ya système ya éducation po te tozwa vraie éducation to fonctionner na mokilo. Et puis oya 7e ndezali ba omoni biloko tozo benda ba musique art pe ba entertainment neti ba loisir ezali biblique. Tokoya kolimbolango moko na moko na moko mpona peuple de Dieu ayebate tango zali na mesure na foi ezali te tango yo yaka na église ya 4000 po ofanda et puis oyo kaka mutu moko alobelaka yo makambo mais makambo ni faut ekota muzindo po décortiquer po ebimisa oyo nyonso nauti kotanga awa omoni ezali mozindo ezali pe ebele. Bon, ngai na koloba lelo na pokwa na lelo nautaki koloba mingi makambo na foi. Est-ce que papa Eugène yo makambo yo lobeli biso ya foi to yoki mais
yo moko na praticalité nango nini yango nzambe asi asaleli yo soki bolandi na Sheme TV boke na ba website nango na YouTube bokomona ba biloko yese bimaki kuna moko na moko na moko ya mbala ya suka ezalaki ndenge nini nga na komaki un homme marié nazalaki moto na uta na bosoto moko incroyable yango tolobi ete na mesure ya foi omoni maladi ekoki kozala na bomoi na yo mais par la foi pour créer confidence dans cette parole vivante ya Nzambe yango ekolongola na maladie pe okokoma guéri soki ozalaki na pauvreté soki olandi ba principe oyo malamu ekobimisa yo biloko ya mozindo oyo ekolekela yo na moto makambo nyonso ezali kaka na mokanda na Nzambe yango tolingaka mingi kolakisa bato ministère ya molimo mosantu na Nzambe yango nde eza ministère oyo ezali sans limite tolobi ete na kombo na Yesu Yesu Kristo azali deuxième Adam et puis tolobi na makomi na Nzambe yango nde okomona lumière lelo Nzambe esprit oyo etiaki nga na pokwa na lelo po ete naloba makambo oyo na ya koloba avant ete naloba nango na kozwama moment ya losambo moke mpe nazali na mwa loyembo moko nazalaki prepare nango ezali boye Nzambe sala na ngai makambo na sika na koyemba ngo na anglais do something new in my life something new in my life something new in my life oh Lord do something beautiful in my life something beautiful in my life something beautiful in my life oh Lord do something wonderful in my life something wonderful in my life something wonderful in my life oh Lord nzembo toyembaki yango tozalaki na Israël na papa na ngai que j'aime bien apôtre mosusu de la Panosta totambolaki kuna toyembaki nzembo ça fait presque 9 ans passé, il a 8 ans passé na 2011 ezalaki moment moko très kitoko ba dernier jour tant on a osala ba prière mingi et nzembo yezongaki lisusu nalobaki en tout cas ekozala bien na yembango yango na yembi yango na forme ya prière Nzambe asala likambo ya malamu na vie ya bomoi na yo nani oyo azali ko influencer vie na yo mokili to Nzambe yango to yeba soki moto oyo ya foi abimi na mokili oyo bokoyeba ye na basigne na ye pe bokomona ba empreinte na ye oyo akotika na mokili oyo yango papa eska God bless you pona ba empreinte na moni ezali koya elange bandaki moke eza kokola God bless you Jean-Michel na biloko bosali e bandaki moke ezali kokola donc bilembo botiki bozali kotiki pe botiki bato bakomona yango eya pe monene ngai nalingi komona bato oyo baza kosala biloko ezali réel oyo ezali tangible ke tokoki koya koyekola pe ba ndenge nini bato bazali kosala yango moni ete lelo na ye na message oyo ya koloba makambo oyo experience oyo yango na mokanda na Jérémie 33 verset 3 elobeli ngai boye Dieu révèle des choses merveilleuses alobi awa te invoque-moi et je te répondrai je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nzambe afungula biso miso pe matoi na pokwa na lelo. Nalobaki boye na botamaka na Inongo. Na botamaka pe na ekokola na région ya Lac Mai-Ndombe. Pe na yaki koya na poto bambula eleki ebele. Mais
eloko oyo ezalaki un grand mystère na bomoi na ngai. Nazalaki kokanisa pe omoni tango tobotamaka tanke bana mike, soki bayibaki yo mwana, bake kotika na famille moko boye, okovandaka na famille wana croyance okokanisa te, oyo azali mama na ngai, oyo azali papa na ngai, mais soki yo moto ozali na esprit ya prière ya mozindo te, okotikalaka koyeba eloko moko te. Ngai nafandaki, tango nafandaki na sur boyokaki ba experience na ngai, siko tokomi na paro babengaka ba histoire ya moto. Ndenge ozomona mutu, yo monaka moto akotambolaka boye, oyebe pa moto wana auta te. Oyebi nini a vivre na bomoi na ete. Oyebi nini a confronter na vie na ete po a surmonter ba épreuve ya vie na ete aizala siko na connaissance ya kolobela pe komi exposé po ete mokili bayeba bamona ke moto yo vraiment autaki na vie de douleur ya peine. Personnellement na kolaka na ba famille oyo na yebaka ba difficulté te. Na kolaka na kati ya famille papo ya kolisaki ngai azalaki commerçant. Na shiboyokaki yango. Et puis bayaki kokabona na mama na ngai oyo bazali sous na bomoi te. J'avais dans les 9 ans comme ça. Bakaboni ngai na continuer ko vivre. Mais je vivais comme si na kati na ngai il y avait une chose ndenge babengaka que eloko moko ezalaki ko marcher te. Yo so mono vanda place moko ozo sentir que atmosphère ya place wana ezali ko rendre yo ozala à l'aise ton confort nyoso ya vite. Oko sentir lokola ke quelque chose n'est pas bien. Mais to utinde na ba culture moko ya mabe, ba culture to wuteli ezali malamu te, pe système ya croyance ya ba culture wana ndenge ezali ko salate. Comment biso bato tokoki ko se développer pour un jour bato ba mona pe degré ya leadership oyo biso lokola ba famille pe mabota oyo to wuti. Ezali toza na problème très sérieux pe esengeli to ndima pona te to pénétrer na kati na muzindo po te to fungola miso to fungola pe matoi po nous sommes des esprits tozali na âme pe tozali na nzoto oyo. Tango na betaki lisolo moko na vers le 1980 po ezali solo na kolobango nyonso te po na temps. Mais na 1980 na vandaki na lopango tozalaki nango na Rwakadinge 156 na commune ya Kinshasa. Na vandi bwe na monika bayebisanga o moto moko ay kotala yo oke no kutana na noko na yo. Na fandi na kutani na moto wana na monika na fandi batango baaki mibale bakoloba makambo na baekonda pona za moto na za ekonda na uta na tribu ya baekonda koya nga na mokili awa. Je ne suis pas un homme ou un esprit homophobique te, esprit ya koinaka batu te. Je sais que nzambe asala biso différent tozana ba tribu minei oyo bikolo minei tolobi ba Congo bangala ba Swahili pe baluba. Ngai na botami nazali ekonda pe toza lokola na sous-groupe ya bangala nazali anamongo na culture, mais j'accepte tout le monde. Nazaka na problème ya kosaba différence wana na yebi na ngango te. Na bato mingi na vivana bango c'est des gens ya bato ya bikolo mususu. Yango naza très fier ya kozala ya ki congolais na ngai. Congolais ya inaka batu te. Ona soko sali malamu na kobetelo maboko. Sikoyo na ye komona tata wana un homme vraiment ya omoni penza ke bato yo wala moto moko moto monene. Après na bimi na ye koya na poto. Kobanda na ye na poto te ndenge na fandaki on dirait kombo bapesaki ngai ezalaki nini nkosango. Lokola moto moko azana nouvelle tobi te ba kombo ezaka na signification.
yango ba mama ba papa bato ba pesa bato ba kombo ka ndenge wana avant pesa kombo na mwana na yo luka oyeba signification ya kombo wana elakisi nini kombo bakopesa yo ekosala lokola ekokende ndenge moko na caractère oyo ya okovivre kombo wana na signification nango za mutu moko azaka na sango te nga mpe na ye na poto nazaki mpe na sango te omoni nafandi te na ye kokóma na ndenge nayaki koyamba yesu awa na Londres na 1992 bahistoire wana nyonso ezali na bavideo oyo tosi tosali awa tango tokomi na 1992 il y a de cela plus de 27 ans donc il y a de cela plus de 27 ans na mbula oyo nazalaki moto nazalaki komela masanga mingi nazalaki kolinga ambiance mingi nayaki kotambola kaka likolo parce que ndako na utaki ezalaki ndako moko oyo papa wana bandaki kovivre ezalaki yango wana babi yesu alobela biso alobi makambo yesu azosala eza makambo ya monaki papa na ye oyo azali le père céleste azosala yango atindaki na mokilo na mission mingi omoni balobaka tel fils tel père telle mère telle fille peut-être kozala yango peut-être eza coïncidence peut-être eza nini adono mais eloko nazalaki nango te bacaractéristique o mingi ya ye azalaki bibalabala là je ne suis pas dans ce genre de milieu nakamataki eloko moko peut-être ezalaki malamu mais oyo ezalaki malamu te peut-être conscience ou subconscience na ngai ezolobela nga te wana te moni discipline personnelle est-ce que oza na discipline personnelle na vie na yo mpo vie na yo ekende liboso omoni siko ntango na ye kokóma na vandi na ye kobala te nakomaki kokende kaka na baeglise comme ndenge tozoloba ke après na ye komona te na 2010 vers 2010 wana na si na bali na ye komona mwasi oyo ya ngai dans la personne ya mama Brigitte asalela ngai fete moko obi yo fandika boye basaleli yo fete oyebi te ezalaka na basi yo soi-disant ya Londres pe ya poto mwasi akei akamati bana na bakoko na lere wana toaki na koko moko ya moke sikoyo naye kokóma na période moko naomona ba attitude na bango ezalaki mpe ndenge na mesana komona bango te sikoyo nga nazo comprendre te ye koma vers fin ya semaine wana moninga moko aye kobenga nga alobi papa okoya na ndako te nga bina osala nini abi ya kaka tofanda naki na ndako na ye tofandi kofanda tovandi ye mpe sikoyo oli aza na kimia bandi odérange ye yebi mais papa modele bazo dérange nga mpo tozonga kuna nazokomprendre nga bi nini yango alobi tokei tokoti na kati ya voiture tosimi nzela te toye na ndako tozokita kaka boye namona bato ya ndenge na ndenge bato balati bilamba ya pembe baye koyamba nga na bakamera ezalaki baperiode wana notre frère Yembesi oyo Africa Vision namoni ye nakota boye na ye susu komona notre boni oyo tongomo ya short wana non bato bayosani namona na kati miziki boye bayambi ngai nalobaki na bango nga na bi makambo nini yo happy birthday na yo boye namoni famille mumbeye baobi ke naza mutu mona lelaka vraiment facilement te mais les jours là l'humilité moko ekotaki na kati na nga je ne comprenais pas et puis naye koyebisa bango abi makambo na omona awa mais nabi bo prier mpo na ngai on dirait que makambo moko eza lisusu mosika te na bomoi na nga omoni motu fo oyebaka koloba nalobi makambo namoni me makambo namoni lelo esali lokola esepelisi bomoi na ngai makambo oyo na viva te na bavie ya ndenge balobaka ke lelo tomona lelo toboti bana awa tokosala bango babirthday party eza eloko ya bien parent il faut saka na bana soki baza na babirthday na bango kosepelisaka bango mpo biso epa tozalaki baya kosepelisa biso te birthday ou birthday oyebi te sikoyo nalobi baphrase wana tokomaki na 2010 epuis na 2010 wana nakomaki na envie nakende na Congo ntango na ngai nakokende na Congo
ma femme ayelo banangani nalobi papa kokende na Congo te soko ke na Congo okozonga na chaise roulante nga nabi oui nakozonga pe na chaise roulante nakokende pete pomoni balobi wazaka na matoya koyoka ayoka oyo azaka na esprit ko discerner il faut discerner vite kozala kalokwa batu moko te ke lokola mpunda te mutu moko discerner te bayebisi yo likambo mutu makasi moni ba mutu makasi bate bere ba cheval eloko te bakata bomoi na bango na ndenge wana tango te okoma na 2010 mama salinga fete ya munene toke 3 jours ya nos na ba hotel et puis na même mois wana na aussi manzela tokendeki na Israël tango toke na Israël makambo na moni na komi omona on dirait neti ke quelque chose de nouveau est commis eza na horizon et se présenter et puis nayaki kosala ndenge nini nayaki kosala sikoyo neti ba recherche ya vinanga nalobi ete ngai nazali nani na utaki wapi na bandi kobenda ba filme ya bo jeunesse na ngai omoni ba fete musu basalaka po ekomisa yo à l'aise po omi questionner po omi découvrir po oya ko formuler ba phrase po oti yango na mukanda batu batanga naye kozwa sikoyo ba idée naki na ba cousin moko misika bazaki misika moko akendeki na Chicago na États-Unis nga pe na banda okende na Chicago mais sali coïncidence que période wana na banda okende lisuku na te toye kosolola na tuni nga na bi papa yo yebisanga nanu ngai nazali nani mwana mbali wana lobelanga makambo nga pe lokwa na linga kokoma parce que moi j'aime écrire hein. nakomi ale na tiango na bout de papier mokolo mususu na ekozwa makambo wana omoni Facebook otango ebimaki hein. Thank God pour na Facebook Facebook m'a rapporté eloko moko ya munene na bomo ina ngai sikoyo na kamata ba information wana na kamati yango ale na tindi yango na komi na Facebook na lobi mes origines na lobi ba origine na ngai tala na utaki boye omoni na ye kokomango tango kaka na komi notre origine tribale na komi yango bato bakozala na batemps na mikolo koyala tosala baconférence nde bandoyoka makambo ya boye mpo esalisaka biso totambolaka na kidiba bote sikoyo ntango nakomi yango namoni kaka babandi kobenga ngai bato bandi kobenga ngai bato bakobenga ngai nini bayebisanga alobi mais vieux mais namoni petit moko na Irlande abengi nga alobi vieux mais ndenge yo ozokomi makambo mais on dirait totrace yo on dirait ozali na ressemblance na père oyo ya biso nga bi père oyo wapi nga sikoyo nazokanisa père oyo esika na wuti omoni sikoyo bayebisa nga père mosusu nga na bi père yango nani sikoyo nayaki lokola na confusion alobi zela vie bokokani mpe bilongi nga na bi ya solo nga na bi alobi nga na bi ok sikoyo tindela nga foto wana atindeli nga foto na moni ezaki nini photo ya image oyo nga namonaki na 1980 oyo kosala 30 ans après omoni miso ya moto il faut koyebaka kozalaka na imagination kozalaka na habilité totale ya koanalyse ba image soko omoni likambo koluka te likambo wana eshapaka yo boye meme na bandoto omoni ndoto ya mabe koluka te bandoto wana eshapaka mpo eza message na kati ya message na kati ya baimage ntango namoni yonga na bi makambo ozoyeba eza ya solo namona après wana bato bandi kobenga nga de 4 coins ya monde na Congo babandi kobenga nga te namoni yango lokola film te bayebisi nga mais yo ozali vie na biso ozali mutu oyo biso tozalaki kokanisa ke obunga nzoka nde yo ozalaka awa bandeko histoire oyo ezali très très émouvante ezosala ke na mokili yo tambolaka bato bakomona yo ndenge yo ozomimona te yo ozotambola boye bato mosusu bakomona ka yo ndenge mosusu babenga yango perception omoni perception ya ndenge ozotambola ndenge ozosala soki outa koloba likambo nous sommes créés
tozalaki su créé na image ya nzambe te tokomaki créé na baimage ya bapapa oyo baboti biso to bamama oyo baboti biso yango omonaka importance ya moto obotama ne de nouveau mpo te image ya nzambe eya elata yo keleri yo kotambola bato bakomonaka image ya omoni mwana ya papa songolo omoni mwana ya mama boyeboye mais image ozala nango ereflecte nde image ya nzambe ntango nafandi boye nabandi omona loko ondire confusion moko na mutu na nga ebandi koya siko peti oyo ayebisaki ngai makambo akomela nga makambo naye kovanda muko mosusu namoni bandi obenga bandi olobanga makambo mosusu naye kobenga ye na bipeti mais yo ndenge nini sikoyo eya kosala ndenge nini tant tovandi na 2011 na 12 wana eye kosala te omoni nakendaka baconférence mingi ya papa Dr Maurice Serilo me mokolo baseri wana nakomi makolo ye kilo nakokasu makolo ekomi lokola neti nakende te nzambe alobelaka bato na baforme ebele naye kofanda mokolo moko boye ntango nafandi nabandi kolota sikoyo bandoto omoni bandoto moko naza kolota kala ezaka na olanda groupe ya bato moko balandaka ngai baza lokola bamama moko boye ya kala bilongi moko na physique boye natikala komona bango te mais na forme spirituelle je vois qu'il y a des gens un groupe de gens baye lokwa koentoure ngai bazoloba na nga makambo moko boye ngai mpe na ocomprendre te wana na dream na bandoto ya butu ntango tolalalaka pongi sikoyo ntango namoni yango epuis naye koloba ngai bon conférence lokwa na ngai kokenda yango moye nakenda yango lisusu te nazalaki nasalaka naki kosala babiro ya charité na baperiode wana nalobi bon avant nakende nakende kotala mikanda na biro nakie mpe na biro nafandi na nga kaka boye nakomi kokanisa sikoyo ntango nafandi nayomona un de mes jeunes frères abengi ngai oyo Jean Paul Ekombolo oyo bato bayebi Ekomboje baye kobenga ngai alobi vie oyebi ndenge ezali wana biso tosali ba-enquête tomoni ke yo ozali notre grand frère alobi me yo ndenge ozali elongi ya ressemblance na père wana yango père wana aza kolinga biso toya Londres te abandi olobaka makambo moko boye nga na bi makambo nini oyo nayoki loko ondire moto moko na matoi na nga ebimi nga na bi makambo eza vrai peti wana aza peti soki azoyebiso makambo ezalaka makambo ya solo babi ye alobaka makambo na pete te alobaka makambo eza ya makasi c'est un homme qui aza vaillant un homme vaillant et puis aza un homme qui a la foi aza un homme oyo so alobi no likambo eza yango wana sikoyo ntango nga baye koyebisa ngai masolo wana nazwi yango et puis naye kobenga peti na Chicago na peti yo makambo nauti koyoka tala balobi na ngai ke ngai papa na ngai kombo na ye boye kombo na ngai ezali boye te alobi na ngai réponse alobi vie mais yo leri yo obotamaki ozalaki tellement jeune moyen bayebisa yo masolo oyo te nga na bi wow ngai makambo ozobe eza ya solo abi vie makambo eza ya solo sikoyo nakomi lokwa na confusion bandeko mosusu bazali awa tobandi kose prendre en contact et puis avant tokendaka na bafete moko quelque part tokutani na Jean Paul sikoyo ngai na oloba na communication interne na ngai ke oyo azali petit frère na nga mais naomona réaction moko te ezali ke aza tokosolola tozala boye moni bango bauti na bafamille oyo ezali bafamille stable bafamille moko bakombo ya makasi sikoyo ngai naye kovanda na poto awa sikoyo na moma wana na 1997 tokutana na ye na bis na barking tozalaki ngai mama Brigitte na mwana oyo ya moke Victoria tokoti ye pa koti sikoyo moto ya bala peti wana nayebi ye malamu petit sœur na biso nayebi ye bien sikoyo tokutani kaka boye ye alobi na ngai alobi ke mokolo nakutanaki na yo nazalaki bien te ngai alobi ngai mpe mokolo namonaki yo motu moko vraiment bizarre omoni nde balobaka communication na vie ya moto soki osololaka na bato te okoyeba eloko moko te tu peux prier mais si tu ne sais pas communiquer avec des gens ozali un homme renfermé the devil akolofa at you nga diable azalaki koseka ngai yango monaki ezalaki kozala te ntango naselansaki
na makambo na nzambe nalobaki ke nakoloba na bato makambo ezali expérience na ngai moko na kozwa likambo ya moto te bible ezali moko expérience ya biso mesure ya foi eza ndenge moko te ekosala sikoyo ntango masolo ekosila balobi na ngai bi te vie yo ifo eya na Congo epuis nalobaki na mama Brigitte ngai bi mama Brigitte ngai nakokende na Congo bakofutela ngai tike lokola kaka blague tokomi mpe na periode yango mpe bafuteli ngai mpe tike ezalaki mpe vite tokende biso na ye sikoyo ntango bayebisanga makambo omoni tokolala na mama na mbeto namona mama alali natali ngai bi ya mama makambo oyo le nakoyebisa ye kozala ndenge nini natali kaka na bi te ifu nayebisa ye kaka mpo ngai soki ngai nalingaka kobomba sekret na motema te nabi ifu nayebisa kaka mama nabisa ngai mama lamuka mama mpe aye alamuki ngai bi ta makambo eza yango oyo abi makambo eza boye ezali ya solo ngai eza ya solo nabeteli bahistoire nyonso toye okota na priere oyebiki eza mawa tro naye kofanda papa wana akufa depuis 2005 na 2005 tokendaka na Dallas tozalaka na petite sœur na biso azalaka na Dallas kuna lere biso tozokende kuna ye azokita Congo na vers période ya mois d'août esesali presque ba 14e année yango oyo omoni te histoire oyo ezali histoire moko vraiment ya koyoka yango eza somo mingi yango omoni ete ntango naye kosimba nzela finalement naye kokende na Congo nakomi na Congo j'ai été acquéri na aéroport ya Njili par mon jeune frère que j'aime tokete tovandi na kati ya Kinshasa mokolo baosala biso réception tala bandeko nyonso bana nyonso oyo papa Ekombolo Christophe oyo azalaki moto na azalaki comptable d'état un homme azalaki près kaka na ba gouvernement baki ba fonctionnaire d'état à niveau ya likolo naye kovanda boye tovandi na jardin na ma campagne mais nayo mona bandeko nyonso bato nyonso bayaki wana bayo mona balobi te soki bozali mwana ya papa moko tango bokokutana omoni morphologie na bino ekomona na ete baoyo bazali bandeko nakomi boye na vandi namoni biso nyonso bambinga biso nyonso bamabandi tozali bato oyo mitu ezosala mais namoni mwa bandeko oyo soi-disant ya po pepere oyo abokolaki nga bato moko baza mikuse epuis bato moko bachaussure na bango ezaka ndenge moko lere baye bafandi naotala bato yango modele bazolobaka na nga neti baye na esprit ya komodire nga bino okomodire nga te bino nde bokosemodire parce que ngai nayebaki te j'étais innocent mpo na nini boyebisaki nga histoire ya vie na ngai te donc yango nazomona bino bozali toujours kotika ngai kaka boye ekozala peke kaka le père la ayebaki mbeba asalaki parce que na bato ya kala na bagénération ya bamikolo epai bowuti babosanaka yango te sikoyo na mboka oyo papa oyo abokolaki nga kombo ya mboka yango nti kolemba papa oyo ya vrai père na nga mboka na bango isolu donc bazali na oyo babengaka les esprits territorial soki par exemple moto ya mboka boye aye kozwa par exemple exemple okozwa mwasi ya moninga obimi na ye moninga wana ye akuti yo akotikala jamais koloba lisolo wana na miso ya bato est-ce que ezali normal bato bavivre ndenge wana donc yango moni bapere yango mingi bakufaka na makambo ebele na kati ya secret na bango ke bacharge nasalaki likambo moko quelque part naloba na mutu te omona mutu na mbongo aza calme te omona ta mosu abanda otinda bambongo epai ya bapauvre baleki kuna bango lokwa bazalaki kulutu na leki azalaki na mwa mbongo mingi koleka epuis leki wana papa aleki oyo yanga banda kotianga à l'aise oyo père naza komona communication eza te makambo ezalaki polele te mais omoni eloko wana ezali très important ye omoni lelo nga nakomi lelo natalaka bana oyo yanga nayebisa bango mwana omoni ndenge ozali awa yeba kende ocharge courant yeba kosala boye yeba koyeba talo ya bambisi yeba talo ya malala yeba boye yango tolobaka vie spirituelle na yo ezofonctionne ndenge nini epuis vie sociale na yo eza kotambola ndenge nini epuis balobi nini epuis vie économique na yo il faut préparer
ta biso tokola neti nga nakola naza na nga na mutu akosalisa nga te parce que bano tozobota lelo ils ont la chance ngai omona mwana koya aya dribble nga napesi ye mbongo ake pa mama na ye adribble ye apesi ye mbongo ngala mama ntango mosusu omoni bana yango baza ayebi ke wana pere me ngai nakola na ngai ndenge wana te soki naza na yango soki naza na yango te naza na yango te parce que nazalaki na vie sociale oyo ezalaki te on me disait rien du tout ma mère avanda na bavillage au fond na kati ya bamboka kuna père soi-disant soki azali soki azali te oloba na mutu ke préparer mwana avenir na yo okozalaka ndenge nini mwana ozokanisa ndenge nini on t'encourage pas eza sérieux yango moni ntango toye kokola toye na bapoto biso oye na bapoto toyaki bagene ya mutu akooriente biso te mutu akokochi biso azalaki te mais tengo depuis nakoti na mboka oyo nakota boloko te bakanganga na kati ya boloko ata mokolo moko te nalala na selo ya prison ata mokolo moko te donc moni yango moni te ntango yo ozoyepa nzambe akorevele yo des choses que tu ne connais pas akorevele yo de certaines choses ntango développer certaines formes ya maturité soki oza na maturité te okomona makambo wana te parce que je me suis lancé na makambo na nzambe ke ntango na se lancé ntango nakomi kokota na makambo na nzambe eloko ekose passe nini na se lancé bato babandi koyeba ngai mpe bakomi mpo omoni bato ebele bazalaka ntango bato bayebi yo oselance na mosala ya nzambe ozosala ou na business ou na bamakambo nini eloko kosalere te parce que je suis un homme qui aime le marketing nayekola marketing na bapapier ya marketing na marketing elobeli biso alobi lere yo komi kovivre na zone confort ya vie parce que oyebani il faut faire attention compétition kuna ezali makasi yango ekoya kodétruire mpo nini lero développer maturité wana ekosala nini eyosala ke obandi koraisonne na neti ozoraisonne neti nord sud est ouest na ndenge ya malamu epuis mingi soki osali faux pas oyo kende na oyo babengaka déclin yango ntango okoma okende na déclin ya vie obandi koyoka motema mabe obandi koyina baninga pamba omoni ke moto oyo ntango mosusu ozalaki komona ye lobi nobody moto wana lere afandi na yo aza koobserve yo akotalaka yo malamu omoni yango omoni ezali moko ya babiloko oyo eyaki kosala te na se développer naye komona te ntango nakomaki na Kinshasa biro nyonso oyo tokendeki na leki na nga Jean Paul so tokoti kabwe bato balobi o me bino boza bilongi moko bokokani bwe ndenge nini lera bandi kobetaka bahistoire omoni nous servons un Dieu qui est vivant oyo akufa te oyo azali nzambe oyo akabolaka moto te oyo nzambe oyo soki olauki ye na bosolo soki olandi ye na bosolo alobi na mokanda na Jérémie alobi akolakisa yo des choses cachées akolakisa yo des choses cachées ya mutu mosusu te akolakisa yo des choses cachées ya bomoi na yo mpo ete yo lero koyeba makambo oyo ebombamaki kati na yo yo nde ekozala sikoyo te yo okoma mongongo mpo ete olobela bato parce que ndenge tovivaka na mokili awa eza na baproblème ebele bato mosusu bayibaka bana bato mosusu bakima na bana ya bato mingi nayebi awa ndeko soki okima na mwana ya moto awa na Kinshasa obali mwasi okimi na mwana wana ozosala perte ekoarrive un jour mwana wana koyeba vérité na ye baorigine na ye yo lero yo comprendre okomona ekomi trop tard yango mona bato mosusu bakanga bakobota na bango bakanga bavi na bango kaka bango moko na pauvre attitude na bango babengaka yango masumu ya bojeunesse oyo moto nyonso asalaka yango esengaka moto oyeba kosala repentance ya mabe osala makambo osala na secret
ezoyebana te, yo moko mutu oyebi yango. Nkolo akotika yo ata mokolo moko te. Yango monaki ba wana ezalaki moko ya ba masolo oyo ngai nazalaki na yango. Tango nake Kinshasa après 33 ans, nini nake komona te na 2013 nakutani na ba famille, nakomi nayoki lokwa nzoto na nga ekomi pepele. Yango moni te tango te ko se lancer na ministère, nakoki ko se lancer na mosala na Nzambe na ba junk te. Ba junk eza nini? Ba kilo moko ba benga yango ba o na benga kango ba na vivre na ba émotion toxique ya vie te ke ezala makambo moko boy yozolo baboy yozolo baboy omoni neti ba émotion toxique ya vie. Il faut ko déboulonner yango ba biloko lokola ba rancune kozala na esprit ya culpabilité ozali moto kotambola na soni po yo outo ozalaki produit ya bosoni bato mosusu ozali na colère moko boye esilaka te moto mosusu amilinga te moto mosusu akovivre na vie ya regret moto mosusu akovivre na vie ya amertume et puis bololo rancune moko evanda kati ya mozindo na yo yango na butu na lelo oyo balobi ete ozali kotambola na ene moko kati ya sheme na yo. Omoni Sheme TV ezolakisa bato nzela yo sikoyo nzela nini yozolanda ya koinaka bato ya motema mabe ya culpabilité ondimaka makamba baninga te parce que quelque chose ya malamu te ozali kotambola nango omikomisi lokola ba acide et toxique ya bomoi na yo yo moko pe okomi mutu moko odevelopa babengaka ba relation poison ya ba relation ovandaka na batu te okomona oyo koma na problème ya santé ya kitoko te. Et puis mingi omona produit ya batu wana évidence mingi na ekobimaka epai ya batu wana okomona sabotage omoni biso bakongolais to wana maladi wana il faut to développer esprit ya kosabotaka baninga kosabotaka makambo baninga kose sabotaka il faut to stopper yango ozali kolinga ozali koliyeba te ke vie ezali na ba opportunité oyo babenga yango ya anor po ete yo mutu o réaliser ba rêve na yo ya vie pe o développer pe oyeba mission na vie oyo po ete yo kende liboso liste oyo ya biloko ezali kosala te soki yo mutu émotionnellement oza na ba négativité na yo ekosala nini okobela ba maladie babenga ba maladie du cœur pe type ya personnalité ya a bato bana risque mingi ya kovivre ba maladie lokola ba blood pressure ba problème du cœur o babenga ba hypertension ba maladie lokola asthme ba problème ya kilo ebele obésité ba maladie lokola ba diabète ba maladie lokola mutu pasi pamba dépression et puis ba souci ya ebele kobela ba problème ya intestin gastro-intestinal kobela ka ba manino et puis balobi nini maladie mususu Alzheimer et ya maladie otam ta komi mukolo ba komi kolenga mindele babela yango mingi mais ebandi pe okoma na batu mwindu. Il y a un homme qui est venu dans ce monde il y a de cela plus de 2000 ans. Kombo na ye ezali Mohamed te, ezali Bouddha te, ezali Tata Mwasi te, ezali Bakoko te, ezali nature te, ezali panthéisme te, ezali Shinto te, ezali force ya yin na yang te, mais kombo na ye to tanga na Esaïe 53.
Na verset 6, elobeli biso boye. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur cette personne. Et c'est par ces mesures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Kombo na ye Yesu Christo. Akendeki ne kulusu ya plus de 2000 ans. Pe babomaki ye. Pe bakendeki kotika ye na lilita mikolo misato. Me lilita ekokaki ko supporte. Toboni mabele yo. Soki moto akei akei. Me imagine moto wana akendeki te na centre ya mokili. Esika babenga yango esprit ya Gaya. Omoni, eza balobi esprit moko, ezali na centre ya mabele kuna. Esprit wana, esprit satanique, esprit diabolique. Mais esprit wana, tango yemonaki nzoto ya moto wana elobi te, nga nakoki ko supporter moto oyo te. Moto oyo, c'est lui qui a créé les choses oyo tokomona visible pe invisible. C'est lui qui a créé ça. Nature wane yebite moto akozala wate. Yango monite Yesu Kristo akokaki kokufa te. Po soki akufaki pe asekwaki te mawatro. Yango esika Adam ayaki kokwea na masumu, ye ayaki alongi masumu pa alobi ete ngai na longi masumu. Pe bino bokoki pe kolonga masumu. Ndeko, eloko nini oyo ezali kotungisa na vie? Obotama oyeba papa na yo te, obotama oyebi mama na yo te, obotama ndenge okolela ozata na histoire moko te. Boyoki kombo bapesaki ngai kombo ya Nkosango, un homme qui n'a pas de nouvelles. Tango baye koyebisa nga kombo balobi changer kombo wana immédiatement. Depuis 2013, kombo na ngai Eugène Kanda Ekombolo. Ekombolo azali nani? Un homme vaillant qui n'a pas peur. Un homme oyo azali moto, azali lumière. Amemaka lumière esika batu bazana molili. Yango moni mission oyo Nzambe alakisi nga yango wana. Alobi ete esika molili ezali, il faut ko telemela molili. Esika injustice ezali, esengeli ko telemela yango. Donc yomoni ezali lokola ma second chance in this life. Na retrouver mission na ngai, na retrouver vision ya bomoi na ngai. Yango moni na lobaka na bato te, ngai naza genre ya motoyo na kotaka mozindo na des choses spirituelles. Soki na découvrir eloko eza spirituel, je vais faire démonstration nango. Po mokili oyo yeba te, soki moto ya solo ya foi oyo azali kotia misala na makambo azosala, oyo a développé confidence na la parole de Dieu vivant, oyo esilaka te, ezali de génération en génération. Mokili oyo ekoleka, kasi la parole de Dieu ekotikala libela na libela. Pezo ki peteke paske ozana poto, nzamba ko benir yo awa na poto, ndenga zo beni batu na Afrique tozali komona yango. Ba homme pe na ba femme oyo bazali na foi ya kondima te Yesu Kristo azali l'auteur pe finisseur ya foi ya bombo na biso. Yango bomoni message oyo na yaki nango na pokwa na lelo pona ko éclairer, pona ko sala démonstration ya ma vie oyo ezalaki na ngai. Biso awa tozali bongo na kati na Londres. Eza na ba biloko ya boye e kobima ebele.
toko continuer message ya foi semaine prochaine après semaine okuna peut-être te fin ya mois oyo toko sala démonstration ya moko na moko po ete tolingi lisusu bobungi na communauté na biso te tolingi lisusu bato bazali koutilize évangile ya Yesu Kristo mpo na mabumu na bango moko te esengeli kolakisa baninga nzela esengeli kolakisa bato mwinda yango toza na besoin bandeko bapartenaire basunga biso bokoki kosunga biso na baforme ebele conseil contribution peut-être moi 5 pounds peut-être moi 1 pound ezodépendre kada oyo azali na motema ya kokaba oyo azali na motema ya kokaba nzambe atie mingi kati na biso mpo tolobela le peuple de Dieu na saison oyo pa makambo alobi te makambo ya now and forward makambo ya now and forward yango toza na besoin na bino tosanganaka tous les dimanches na Barking Road tous les dimanches de 13h à 15h. Tolobi ezali ministère apostolique. On a besoin de vous. Ce que vous avez en place ya kokende te. Même kokoyi koya ko rendre biso même un simple visite. Donc ekozala esengo na biso te mais ya nzambe wana. Boye baolanda biso na ba 4 coins du monde na ba média tolingi pe koyoka bino. Je pense na mikolo koya tokofungola ba porte banzela ya ko voyager ko tambola te na Congo na États-Unis déjà na kendeke to kendeke na Israël to kendeke mais na Congo depuis na 2013 nanu na zongite mais tozali ko tanda loboko oyo asepeli na message oyo alingi ko inviter biso même na Europe on est prêt ya koya kosala ba démonstration ya maloba na nzambe oyo ezali fresh oyo ezali eko fungola mutu eko nettoyer pe ko purifier conscience ya biso batu na mokili awa pour un jour tango yo tiki ba empreinte na yo na mokili même si tu n'es pas là tu comptes ozali lokola mutu moko okei na mabele mais œuvre na yo ezali ko continuer de génération en génération ba legacy nini tolingi kotika ekozala te ba ministère ezali te oye na mokili bamoni yo ntango oza na bomoi ntango disparaître na mokili oyo mpe odisparaître comme ça parce que tu n'as pas compris que ministère ezali mpo na yo te ezali mpo na Yesu Kristo. Amen. Yango omoni ete toza na besoin ya totandeli bino maboko polele yango wana bandeko nalingi bino mingi na pokwa na lelo pe message oyo toyaki nango mpo na édification ya le peuple de Dieu yango wana tosalue bino na kombo likolo na kombo na Yesu Kristo. L'éternel Dieu grâce oyo osali na bomoi na ngai faveur surnaturelle oyo o dévoilé na bomoi na ngai pe mawa na yo wana oyo esalaki ete nazalaki moto nakokaki mpe kokufa nakoki koyeba histoire ya bomoi na ngai te avant que esprit na ngai kite mokili oyo orevele nga déjà ce qui était comme package yango babengaka te soki omoni batu bazobundela yo pamba pamba ndenge batu babunda pamba pamba likolo na bomoi na ngai donc bazobunda étoile oyo nzambe atiaka caché totangaki yango na mokanda na Job ke nzambe atiaki caché na ye kati na yo caché wana diable ayebi yango na malamu
ete caché wana lobi alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Nzambe atiaki caché moko na kobima oyo nga na bimaki na mokili oyo na ba circonstance wana alobi histoire oyo ezali très important que tango batu bakokoma na période moko na saison moko bakoya koyoka masolo oyo po ebimisa moto oyo akangamaki balobi ba instruction ya Nzambe alobi mais le sceau à ses instructions. Donc Nzambe soki oye pa na ye ke asala miracle mpo na bomoi na yo akolpesa yo ba instruction yo nde olanda yango. Yango moni mawa na Nzambe wana pe ete bonté de l'Éternel ezalaka renouveler mikolo nyonso likolo na bomoi na yo na ndako na yo na libota na yo na entourage na yo na vie spirituelle na yo na vie sociale na yo na vie économique na yo to négliger biloko wana misato te. C'est très important. Okosala avancement te soki économiquement oza na position te na vie oyo esalemaka te. Yango moni ete tofungola miso na saison oyo nkolo a continué ko révéler biso le peuple de Dieu oyo bazali répandu dans ce monde, dans les 4 coins du monde oyo po ete avancement ya œuvre de Dieu ezala kaka na église ya 4 murs te ezala na media awa ezala na studio oyo ekende mokili mobimba pe le peuple congolais va retrouver paix, dignité, sens ya kovivre na kombo likolo na bakombo nyonso kombo na mwana na ye Yesu Kristo. Glory be to God. To saluer lisusu notre cher frère Jean-Michel na studio kitoko pe notre honorable pe na équipe na yo mobimba team na yo mobimba to saluer bino pe le peuple de Dieu ya yuke pe ya mokili mobimba. Thank you and God bless you. Bye bye. Amen.